Feliz
Joseph, il est Dieu, aïe bien Félix et Maëlle, avec Simbo, Canada des droits. Oh, il est baissé, il est baissé, il est baissé, il est baissé, ça vous verrez, avec Ambo, Canada, Mobutu Moïbi, Azalaka Kisa domination. Jodi la Toyamae, Atekambo Galababande, Joseph il est bé, Aébata Kokomate, Félix et Maëlle, avec Nico Canada des droits. Mobutu Moïbi, Azalaka Kisa domination. Kabila Toyamae, Aébata Galababande, Joseph il est bé, Aébata Kokomate, Félix et Maëlle, avec Nico Canada des droits.
Malil est trop droit direct. On a mis nos malades encore. Bien levé. Voilà.
Viva! Viva! MCI Viva! 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 MCI Viva! Viva! MCI Viva! Viva! Président. MCI Viva! Viva! MCI Viva! Viva! MCI Viva! 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 Là, nous sommes en direct de l'aéroport international de Ndjili. Nous, c'est le moment des Congolais unis. Le moment des Congolais unis MCU. Nous sommes membres de forces politiques et sociales alliées de l'IDPS. Nous sommes membres de l'Union sacrée. Le parti MCU est au niveau national, les camarades. Le président national, Jean-Paul Ilunga Tshifwila. Ce qui nous a menés ici à l'aéroport de Ndjili, c'est pour accueillir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il revient
de double mission. Parce qu'il a participé à Jeu 20, il a participé à COP26. Donc ces deux activités majeures ont fait que la République démocratique du Congo prenne une place prépondérante au niveau mondial. Même au niveau de l'Afrique, vous savez tous que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est celui qui gère l'Union africaine. Donc, il a fait hisser pas seulement le drapeau de l'Union africaine, mais aussi c'est comme ça, comme les autres partis qui soutiennent le chef de l'État sont mobilisés pour venir accueillir les fils du pays qui rentrent dans son pays et ses anciens. C'est ça, on est ensemble derrière nous. Nous sommes accompagnés par les associations membres de MCU. Nous avons Dynamique Jean-Paul Yango, nous avons Judith, nous avons qui sont là, les membres du bureau politique, l'exécutif national et les autres camarades qui nous accompagnent dans la lutte. Nous sommes là pour attendre l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un coup de chapeau, bon retour au fils du pays. La force vive du parti cher, notre présence marque l'accompagnement, le succès total au chef de l'État. Vu que le président africain qui fait mais aussi en même temps le président des Républiques, nous sommes venus l'accompagner pour nous montrer à combien il est important et impérieux de pouvoir accompagner le chef de l'État. C'est pourquoi nous sommes là, nous encourageons le président de l'Union africaine. Merci. Merci, c'est bon. biso UDPS toya bomoni sensibilisation ndenge ezali eza mana sensibilisation ezali mpona kolakisa monde mobimba eke UDPS azali parti monene ya pouvoir ete Tshisekedi Mulumba aloba yango banda kala ke soki UDPS aza na pouvoir motu moko te akozala opposant na Congo lelo oyo nyonso bazovivre tosali yango mpona kolakisa bango ke banda lelo tobanda koyamba Tshilombo tango nyonso banda koya atake na maluku azongi tokoyamba ye tala mobilisation ezali mpona kolakisa catholique eke biso UDPS biso peuple toza derrière Fatou Beton kolakisa Senko kolakisa mission ayeba yango asosola ke Kadima Deni azali mokonami biso ndo toponi ye biso ndo tondimi azala place wana Fatou Beton otikala mokonzi ya République démocratique du Congo libela na libela ezali lelo lobi ti mokolo yeso kozonga Fatou otikala mokonzi ya République démocratique du Congo faut basosola yango faut batiango en tête bino tozoloba wa bino moko bozotala bino moko bozala témoin ya mobilisation ezosalama na Kinshasa mobilisation ezali na rapport ya Njili Fayulu azomikosa azosutuka na pongi tala okonyokoma yeba yango mokolo yo olobi tobandi marche lelo biso tobandaka toke toyambi Fatou olobi oyo tosali boye toye toyambi Fatou tozali wana baparlementaire de vous minene bango oyo ozomona ya 10e rue azomona wana ya grave faut vivre otala bino moko témoignage yango ezoloba yango moko Fatou aza béton aza dynamique mokonzi ya République démocratique du Congo tala sole bambongo tala bino moko bozomona témoignage ezomona na niveau international ke Fatou azali mokonzi tala bato ebele bino moko bozomona mobilisation moke ya mokolo moko ebongo tolobi tosensibilize bato bima na nzela tosala marche o bato ozala nini ozala yomba olela tala Fatou azali prêtre nganga nzambe tala aza nganga nkolo tozayebisa bino mpo bozala kiliba aza nganga monene ya nkolo
aza déjà mopombolami aza loin de Dieu aza na nyonso ya nzambe tika toloba mpo eza polele toloba te Faci aza aza mokonzi ya république lelo na lobi ata bolinga te aza kaka aigle tala pour sensibilisation tala bato ebele fulu ya bato nyonso parti politique nyonso association nyonso nsima ya Faci yo moko bozomona sikoloba nini bino bato mikili oyebisa bato te bawana baza na kidiba république démocratique de Congo aza na maboko ya Faci président ya ntango oyo président ya république démocratique du Congo c'est Faci papa kotika kiyuma ozolala bozosutuka boye mokili esesili ozela kaka jésus-christ soki aye tosali église reprise na jésus-christ numéro na ngai nazali président John ya Phoenix bon marché numéro na ngai ezali plus 243 085 180 76 55 je vous remercie. IDPS viva est-ce que va combattre bazawa eloko ekamwe singa la moni banda na botama mbali liboso na mona aéroport international njili za la Indonésie banda na satellite za botama plus de 4000 personnes boye bate ba ocha batwa yango moni nga na seng na communauté internationale basunga biso poto réviser constitution boye to boye mandat mokonza mbogo longwa renouvelable une seule fois et comme renouvelable 47 heures ayebisaka bango moto balakisi meniseri na ndako na moto ayekolango na INPP travail ezaki boye to boye te mokonza mboka tanga zaka na âge 14 sekuta na Joe Biden et saint Tshisekedi wa mulumba oyebise déjà tu vois celui qui se donne le temps baloba boali ara boye to boye te pour la toute première fois na mona moto aloba anglais ayeba non lingala ta yeba français te mabengi Faci beton to monya ko pa Joe Biden boye to boye te wati onene Faci parce penser baga alobi oyo yango tozo mokonzi directement inde tina assemblée nationale boye to boye te tozapela ba député faut ba réviser na senga eloko mo ba réviser disposition wana boye to boye te chers combattants onyo soto baza ba combattant ka IDPS yes tozela ba parti politique musu société ya biso baya na éviter vraiment ce que tu bango wapi to tu bato musu likolo to ndeni dans 45 minutes mokonzi mboko okita la minute déjà commis dans l'horizon, il y a Sud-Afrique à 45 minutes sorti il y a coup d'appel Azar Okita. Tango Okita, Mava Kita, quand on a dit qu'on a dans 5 minutes, tout le monde est présent à 4 H vers les canines. Yes. À éviter ce à bénédiction à Nazareth, il y a moins comme un piso à ton dégâné. IDPS viva. Plus 243 0072 594. Plus 243 0072 594. À éviter ça à Bango. Politique to sara so za combat boss mais si arbitre avoir dit na tene ya pembe na terre pour ba inga ba zo tawo mo deko o moni bato ba benga ya baluka sutuka la muka ba bensa image na bango le 16 boye to boye car bango mo na somme ya plus de 4000 personnes ba longola marche te ba senine yango avec Faci to communauté internationale za o mo na tezo mo na te les banda ba balingi Faci ba diaspora balingi communauté internationale lingi na Kinshasa to lingi siko to sala ni IDPS viva bandanga na botama mbali boso na ko molia 14 fois na kati yako akomika bolia ngona tango mokonza mboka ke asali voyage à moins d'un mois ma memeli biso 1,5 milliard $. Tozwango pendant espace ya bizaki to te dans la balobi Congo comme pays à solution non ye biso mambu maso moi me cotiser na Kongo la botama na tikala mona mokonza mboka te ba koti ba fanti na kata G20 est-ce que zo kanga nazolo bato na bato banda botama loba no lingale Erdogan est taille président Turquie ayeboy abani momo ko loba lingala ko ani babenga ko Faci tabi bola za maelebe keno ye biso ko tang mokonza mboka kitaraka ba américain ba tindi ba expert na bango bato batala pona makamba bitu ba ifu batala ba ba muto Faci za ndengeni on va considérer le rôle la génie le rôle ya Faci beto Yena le kibango Combattant, bonsoir image. Bonsoir image.
Bana monde entier, bana mukili mobimba, no comment. Biso yeyo bakongole tuye. Fatibé, Fatibé, Beton, Bic rouge, vinaigre, Tiango Koudi Bende, Aki, tout, mon pépé, Matangakate, Grand Aigle Noir, Moto Volcan, Arc-en-Ciel, Zalessi, était des noms quoi? Fatiaye, Jérusalem, Jérusalem, Tilo, Wakotaki, Lokola, Mokondi. Jérusalem, Jérusalem, Fatia Kotaki le Kola, Jérusalem, 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 Bakomela Maina Tonga, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, Kotaki lokola mokonzi. Jérusalem, Kotaki lokola mokonzi. Jérusalem, 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 Kotaki lokola mokonzi. Jérusalem, Kotaki lokola mokonzi. Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, Fatibé, ils pas congolais, j'ai là papa, congolais, soutenir mon Mboka, et ça n'a pas congolais, Aouti kusala la diplomatie pour un avantage Afrique Mobimba, pour un avantage monde entier, pour un avantage na biso bako. Yango ndenge tuye uyambaye boy. Tumoni bato yo, oyo bapesa ki bango barol. Balobi yo kende kota lukola na opposition bamona yo lukola opposant bokuna tukusala boye lokola bamoni bakomi kupendre contrôle ya mboka na biso Congo ekomi kozonga na maboko na biso ba congolais izongi à travers Fatibé nde yango moni bango ke soki tolobi tosala théâtre lokola ya vie mondongo lokola ya Fiston Mafinga lokola ya Pierre Kibodo lokola ya Isobe ikusimba tusangana tozongisa contrôle ya mboka na maboko na biso po bakongole bakemba biso bakongole toboyi tolobi biso lokola tomoni mwana ya mboka oyo tuyebi tata na ye tuyebi mama na ye tuyebi mboka na bango aza mutaka peleka mwanga ibomu yo mboka na yo naza muta bandundu biso bato bandundu tozao pesa biso village na yo tata mwasi na yo mutamona sa te petit frère na yo mutamona za te mwana nani mwana kasi na yo mutamona za te onoko na ye papa leki na ye umona te mboka ngo wapi otika ukose biso bakongole patia so simboka na maboka bako yango mani bango bakomi bunyo bautuna ngulu des serviteurs des autres soldats du peuple le vieux mondongo boka sa contrôle balé na moto basikalo le mondongo na biso mona na biso sekaka piona tuanga ikanga de mafu kombo na yango wana bati beto merci
Que bom, mas. Pardon, hein? Attention maman. Un bon retour au président de la République, Félix Allez,
Bonjour fidèle internet, bonjour Balaninoso, bonjour na Kinoise et Kinoise. Ah, on est en direct l'aéroport international en Chili. Le docteur Félix Antoine Tshisekedi, président de l'exercice de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à la victoire à ici le plan diplomatique. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a convaincre Mokili Mopimba. C'est le tout premier diplomate de l'histoire de Moganabiso à Sala Makabuya Makasi. Il y a un peuple congolais, un combattant, des combattants, tout en as confondu la partie politique. Pour faire le monde, il y a un écolo parce que assister à 3 sommets. Il y a Liboso à Kenaki qui a sa relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et Israël. 40 ans après, relation avec les Katalaki, mais grâce à vraiment Félix Antoine Tshisekedi, relation à Israël, la République démocratique et Sud-Bozoma. À Kenaki, en Italie, la sommet à G20.
G20 des alliés 20 pays industrialisés, 20 pays développés, et si on va décider un monde dans sa décision. Le chef de l'État qui a invité, le Kola, président des exécutifs de l'Union africaine, le chef de l'État qui a plaidé pour l'économie africaine. Yango, G20 va mobiliser 100 milliards de dollars pour la relever l'économie de l'Afrique. Le chef de l'État va le reconnaître à accueillir la sommet pour la matali forêt à Mbokanabiso. À l'époque, Joseph Kabila, forêt à Mbokanabiso, les commandes bilanga chinois, bilanga pakistanais, mais actuellement, forêt à Biso, il faut la sécuriser. À quelqu'un qui doit assister à la COP26, pour permettre Mbokanabiso va signer contrat dans la République qui a pour la matali va forêt à Biso. République démocratique du Congo va bénéficier de 1,2 milliard pour permettre pour relever la défi de la Mbokanabiso. On a dit au Sénat, le peuple congolais, Kinoise et Kinoise, Bochaka Tata Mukonde Kola Maboko, Azali président, pour la pour l'intérêt général. Azali Kobunda, non seulement pour la famille biologique, non seulement pour la famille politique, mais le chef de l'État, il est en train de se battre pour l'intérêt général de notre peuple. Il y a toute la nation confondue, et ça va Kinoise, ma partie politique, ils sont aux familles politiques, vous allez se tenir à 100% et puis vous allez se tenir au futur mandat.
Donc, nani? A combien de yako? Anga kele combien kala? Voilà Simba. Comment il est? Ayaki déjà. Aya, koza da ayaki. Yaki. Déjà la comité. Oh maman, maman, Tisa, Tisa, Titi, Charge.
Chacha, tu es bête. Ouais, tu es bête, pas de ça. Allô, on va pas s'en bimer là, ouais. Ça va pousser là. Je combien ma charge. Ouais, président. Chez Nonati Angoyo, au Bosomono et Saba élément chez Nonati. Basi deuxième limité par parlementaire debout, au ban et Yokason. Donc, mon tout coup trouvé la présidente, oh, ils abordent à Yokason. Nous avons toujours bisognon selon nous, nous soutenir le président Biso Yokason, nous avons la caca descente, nous avons pas alors, le syndicat qui a l'union sur la Biso, il politique à moyen les sous-Elengi, président Aoutina Israël, tant qu'il y a un Israël, quand on va y aller, ça, on a pas Sanganaki. Bongo yeso ayebisi fati beton alobi sala na kimia komi ko sesute ba ini pona bango esesili ndeto moni ke bapanzani lelo makambo nyonso esili bongo biso jeune onati tozala pona ko soutenir le chef de l'état ndeto yeko ya baye ensemble na yokaso eloko musuna sepeli nango eza kaka po yeso apesi biso espoir de vie lokola tozwi lisusu vi yango omoni tozosepela yesu alingaki ayami alobi akoya lisusu te azozela koatia sa mission ebongo yaya tosepeli nango makasi merci okwimba yozanga pase elongi nanga asaka vision yango oyo eza fati makambo alukaki yango oyo epa kamere makambo kamere alukaki yango oyo zito botolaki bokonzi na biso bokonzi se ezongi na kati ya bapeuple congolais na minute oyo tosala 20 mandat se eyebana ye nango deja napesaka président Jean-Marc Kabudi bambote napesa Yokason bambote napesa Okise Kabuya bambote napesi topesi mama Denise bambote tozozela kaka arrivé ya président de la république toyamba ye tokende eti na ndako po toza na posa na ye mama Marthe mbote ya bisiko ozala lisedalila ya IDPS merci
Wow.